cadre et IDPS elle Tibala ndenge bazo benga lelo lobi bofungola ki o bobengi congrès ya IDPS soko ko ça biso ki bit ya congrès wana ezaki pona nini. Merci beaucoup de vos journalistes. Nazali cadre ya IDPS Tshisekedi po IDPS Tibala IDPS sokinani wana soki songolo pakala ezate eza aga IDPS Tshisekedi tina mokolo to kopona président ya IDPS ya sika na congrès yango na lingna ni mokolo bongo mais congrès oyo tozalaki ko convoqué d'abord na yango base ya IDPS nyonso esanganaki sima komona ke tango président biso Etienne Tshisekedi akufaki ba statut na biso ezoloba ke 30 jours après liwa ya président article 26 ya statut elobi ke il faudrait ba convoquer congrès extraordinaire bakambi ya parti oyo bana kokamba parti basalisaki congrès extraordinaire te totikeli basanza ebele ya ici on appelle un vide juridique qui ne dit pas son nom soki na lingana loba na poto. C'est comme ça que base nyonso esangani emoni que il y a une situation où tout côté kango bongo te yango nde omonaki to organiser d'abord na mokolo ya le 26 le 27 na le 29 conclave ya IDPS on a kotia ba auto bengi ba cheno zela oyo ko ba ko komisa biso na congrès comme on dit dans le poto que conclave et balisaki chemin tina na congrès les autres sont à congrès oyo kangamaki na secrétaire général adjoint Bruno Tibala parce que les secrétaire tant le président Tshisekedi Faki atikaki c'est un secrétaire général na 4 secrétaires généraux mais le secrétaire général a déjà montré oyo a qui sanctionne la commission de discipline décision ezomaka bongo c'est comme ça que 3 secrétaires généraux balobaka ke balimbisaka na makambo yango elekaka oyo asali bazala ko reprocher mais secrétaire général Tibala tikaki adjoint Tibala tikaki yemoko nde alobi te il faut to kosunga parti parce que parti ezalaki na maboko ya bato moko boye batiaka bango singa na kingo mpona kosalisa Moïse Katumbi biso za bato Moïse Katumbi te. C'est comme ça omoni to convoquer congrès oyo mpona kosauver image ya président na biso Etienne Tshisekedi soki nakoki kopesa réponse na sanso wana ndeko journaliste. Oui, ndeko bakisa boye mwana mboka alobi toyokaki na kati ya congrès ezali pour que totia en place moto akoyeba na bongo kosifide tokonvokaki congrès oyo extraordinaire babase nyonso ya libanda ya kati ya Congo bafédération nyonso ezali biso mpe bakonzi ya likolo ya parti toza na kati bacadre ya parti tozali de façon que tokoka kopona successeur ya Etienne Tshisekedi par rapport ya statut na biso ndenge lubangi parce que tokoki kotika la grand parti monene boye toza na successeur ya président Etienne Tshisekedi te mais lokola ezelo nyonso ekoleka na cadre ya démocratie yango wana tosangani na congrès extraordinaire pour que tokoka kosonga kopona mokonzi ya sika ya parti na biso IDPS na sens wana. Oui, moi na mboka mokolo ya lendi okoleka dans l'Assemblée nationale bakutaki bongo loi électorale loi de la CEI na vote électronique soki tokoki koloba mokene kambo etali vote électronique ezali bongo tricherie ndenge bayi opposition bazali koloba mpo ndenge tosalaki enrôlement mwa bisika mosusu mwa machine bazosala te courant ezalaki te est ce que soki toke na machine électronique oyo ekokosala tricherie te mpo bayi majorité balonga susu élection na IDPS na biso toyambaki yango ezali bonne nouvelle mpona nini tokei mbala mibale misato na baponani ya 2006 maponani ya 2011 epesa kaka bambeba ebele soki omoni lelo bakonzi ya seni baponi bazwa nanu système ya machine eza mpo na koameliore mpona koameliore eza mpona kobebisa te parce que d'abord oyo tolekaki liboso vote manuel tozalaki liboso ya moto akomi akoti na irne tout ça epesaki mambebe ebele mais soki lelo eza électronique tomeka mpe expérience oyo ndeko na biso nanga emeyeli biso ekopermettre biso tomona nano ndenge kopesa résultat mpo tomeki mbala mibale na 2011 na 2006 na oyo ya manuel epesi baproblème tomeka nano oyo électronique tomona kaka na ndenge mabe te mpo na ngai ozomona alors na sens wana mais j'aimerais seulement kolakisa eloko moko na ndenge tozokendele boye
ndenge président na biso Etienne Tshisekedi nzamba juillet il faudrait totika nazongela na maloba totokenga liboso totika la kaka na schéma oyo atikelaki biso ya politique ya non violence na politique ya masolo pomba te akoka kokende kozwa rendez-vous na médecin na ye na poto mais parce que problème ya Congo ezalaki kopréoccupé makasi yango omona atikalaki ti tosigné accord ya 31 décembre 2016 aboseli kutu na rendez-vous aye kokende retard na ndenge libo ye kozwa ye nyonso wana eza héritage monene atikelaki biso accord du 31 décembre yango nde ozojustifié pouvoir tozosala oyo donc aboyaki mobulu nakopesa pino mpe eloko mosusu soki boyebi te sur la scène sur scène politique na biso Congo tozali kaka na baacteur mibale côté opposition Etienne Tshisekedi côté pouvoir Joseph Kabila nde baacteur ya politique oyo ya biso ya Congo bazalaki kaka mibale moko akei moko atikali po tozwa kimia na Congo oyo toyokana bien il faudrait tofandisa tozala pembeni ya Joseph Kabila mpona kolakisa ndenge nini tokoyamba eza secret te nakoyebisa bino parce que bato omona kaka no ntango tokomi pembeni ya Kabila tokomi pembeni ya Kabila lelo eza bongo te bandeko nayebisa bino lelo oyo motu moko okokosa bino te Joseph Etienne Tshisekedi alingaki ayamba Joseph Kabila nazoyebisa bino ngai nazali conseiller ya Tshisekedi et puis en même temps avocat privé na ye ya famille na ye mpe lisusu bakoyebisa bino eloko oyo te rendez-vous était déjà bien pris pour que Joseph Kabila et Etienne Tshisekedi bakutana mais soki bakutana est-ce que bakosala makambo ya nani ya sangano bango eza mpona makambo sangano bango te banda kokutana mpo basolola Congo lelo oyo Joseph Kabila aza acteur principal na Congo mpona kozwa basolution na biso tokende na maponani par rapport ya gouvernement na biso oyo ezali awa euti na accord nde ekopesa biso mboka na biso kimia. C'est comme ça que je demande un appel dans un pays na bato oyo bazolinga kotia mobulu be kotinda bato na nzela voix wana ezali juste Tshisekedi aboya yango. Donc vraiment je mets un accent sur ce point là de journaliste Olim Sala malgré ça mutu wana. Oui moi mboka pole kokamwisanga pe na kokamwa mingi na banza ezali kaka na cadre oyo ya house ya makambo na ye lelo oyo mwana mboka ozotalisa biso couleur ya IDPS na bino ezali IDPS déjà oyo ekomi mwana mboka pole lobi tosangana na Kabila kabani oyo azalaki ennemi oyo azalaki mosoto oyo azalaki koloba sans embâche et sans gants. Regardez-moi bien dans les yeux nazoloba boyi ndeko ngai nazaki ennemi ndenge oti koloba awa ya président Joseph Kabila te azaki adversaire politique mais ndenge toutaki na accord ya 31 décembre ezalaki tokutana pembeni tosala gouvernement ensemble bapesa ndeko premier ministre oyo akokamba biso alors IDPS egagné moko na biso akomi premier ministre soki ezalaki kaka Félix te donc soki ezalaki Félix mbele bandeko nya biso nyonso wana tozala bango na kati ya pouvoir ozomona mais batali balute IDPS ezalaka Félix te ezali bato mosusu baponi Tshibala azali membre ya IDPS Tshisekedi atiki mokoloto na ye namaka secrétaire général adjoint Félix eza secrétaire général adjoint lokola Tshibala mais bazwi moko mpona nini te tokoki kozala motema malamu ya kolobaka eza moko na biso azwi ebonga tokende bazozongisa makolo nsima ndenge oti koloba eza na cadre kaka te ya kope ndenge tozalaka na bokozi non parce que toutaki kosigné accord ya 31 décembre biso nyonso bana Congo tosanganaki pembeni na basango na centre interdiocésain Etienne Tshisekedi akitaki te wana nazalaki moko ya bato bakompagnaki Etienne Tshisekedi na centre interdiocésain image ezali nyonso wana elakisaki ke tolingaki bomoko ezala alors lelo yo soki tozopusana pembeni mpona kosolola mabe eza wapi mpo toza bato ya non violence eza teke na lobi ke kopusana pembeni non toza biso tuba na Congo bato ya majorité accord yango mpe wana ya Saint Sylvestre yango ezokwea na bato nani ya opposition toza déjà elongo ensemble accord tozokenda awa ti le 31 décembre na kati ya accord balobaki ke ndenge kaka bato oyo lelo bakomi kowanga na signature na bango basinyaka balobaka ke sensa gouvernement bakosangana ensemble bakotala soki moyen ya kokende na au-delà ya 2017 ekomami kaka na kati ya accord wana
c'est ça sangani déjà sangani batali déjà il faut que quelqu'un en 2018 calendrier c'est pas ça déjà en 2018 au moins déjà calendrier c'est déjà en 2018 il y a un moment déjà c'est ni à sali calendrier sur base il y a rencontre là tripartite wana donc les lois moyen muto ya exaté to sangana nakati ya muto parti na ye to sala o yezo le nakati ya IDPS za mauvaise foi pour parti ya IDPS c'est qu'il a manqué que pour ça ezaka pour la muto non eza elo ya biso nyonso eza elo ya biso nyonso eza na biso nyonso il faut siko to sala ndeni nini to yokana ozomo président Tshisekedi ye moko alobaka tango ko bufu ya tunaka ye parce que bini ko bon Félix Tshisekedi c'est ça la question nous sommes tous ça mais ce qui ezaki que cela Félix c'était ça montre sous ma belle zawaki ozomo parce que lutte ya Tshisekedi ezaki pour na famille lutte ya Tshisekedi ezaki pour na ba Congo soko moni moto zozo ngisa lutte ya Tshisekedi pour na niveau ya famille kaka mwana yazwa wana bozo bebisa lutte na ye bozo bebisa lutte ya Tshisekedi c'est alité pour na abandaki ko bundu bitumana pour na ba Congolais nyonso oya kozo lelo Nelson Mandela zaki président liboso ya mboka na cadre ya ANC mais azalaki te mokolo ba créer ANC so on a une histoire en Afrique du Sud Nelson Mandela azalaka parmi bato ba créer ANC azalaka te mais les yende muto liboso ya comme président ANC donc tous un esprit démocratique toti kamonte mamabe bande na biso nyonso wana to sena ba bazonga baya to sala musala toke na élection ino bozongo be bango bazonga baya toke IDPS zaka moko na 11e permanence zaka moko o tsile la télévision zaka moko ya biso nyonso bino ne bozonga kuno le bango to zaka na kati wana biso zaka wana za petit problème ozomo et fédération nyonso ya libanda yé na congrès fédération nyonso ya 4 sur 5 ans on a fédération nyonso ya congrès ya IDPS eza na kati ya congrès mama nini susu olanda ke refite babi fédération non mbongo te mbongo eza moko te awa kuna ezali problème ya conscience RFI le mini tibala azwi grande partie baza wana oyo azotikala ata na mutu akoya boka mote ata na mutu akoya kasi mwana mboka tosukisana na motu na oyo olobi ete bango nyonso baza kuna baya moni te ke bino nde bozo respecte statut ya IDPS te parce que bozalaki révoqué tubala azalaki révoqué bandeko mosusu bazali mpe bazalaki révoqué mais boni bino boza révoqué bokende koloba kende voilà bino nde botikeli na IDPS bozwa ti courage ya bana bude ya koorganize oyo ezali bongo conclave mpe bokepe ntina suka na congrès pour ke bobimisa successeur ya Etienne Tshisekedi wa mumu te ke bino nde bozotape vraiment à côté mpe bozorespecte balo ya statut na bino te mwana mboka. Merci beaucoup ndeko journaliste jebi eloko moko na IDPS moto azalaki na pouvoir ya convoquer bato akufaki des années Etienne Tshisekedi secrétaire général aza na pouvoir ya convoquer motu te na kotangela statut banda article ya liboso ntina ya place wana eza te ozomona alors par contre commission de discipline ekoki kosuspendre moto na minute oyo moto aza suspendi eza secrétaire général kabunda wana nde aza basuspendre ozomona ce que vous dire que tolingi tokotana makambo nyonso wana te ata makambo oyo moto arevoka moto aza te moto chimusaka nini abanda moto na mokolo oyo azwi décision arevoke moto na minute oyo eza lokola papa akufi mwa bana batikalaki bamoni ke moyen kosala autrement yaya komi komela masanga azolangwa na ye azokende kofanda bavoisin mwana mosu alimo na sauve parti e na sauve famille tokotika okomona batata mwasi baye bapapa aleki baye oli mwana mayele ye oyo na minute oyo cibala bimi mwana mayele mpo na bafedere nyonso base ya IDPS nyonso basangani bakutani kuna na biso nyonso mpo tosauve eloko papa abundeli pendant 36 ans eloko papa abundeli pendant 36 ans tokoki kotika te ekweya ozomona yango wana ozomona lelo tosala wana tika okomona bakoya ata butu bakoya nazoyebisa bino nde congrès kozwa bino mikolo boni mpe kosukisa mokolo boni congrès na biso tobandaki yango lobi mokolo ya le 7 tokende susu lelo le 8 na le 9 samedi tosisa samedi wana nde tokopona président successeur ya Etienne Tshisekedi bacandidature eza ebele tshakuna de façon que topona successeur ya Etienne Tshisekedi po tokonza parti na biso na ndenge ezema mpona yango ezoya donc IDPS ezaka moko eza mibale te donc na sens wana nazoyebisa mingi vision na bino koto na bino ezali nini ya bino vision na biso ezali boye soki toponi successeur ya Etienne Tshisekedi tosilisi résolution moko na kati wana ekozala mpona korapatrie corps ya président na biso oyo akufi Etienne Tshisekedi po toya kokundana ye na ndenge ya bien Tshisekedi akoki jamais kokundama parti eza na successeur te plusieurs fois nga napozaki question wana il faudrait convoquer congrès extraordinaire babanda kondima te
le loyo Congrès yango convoquement na base alors tombe pour la succession de Tshisekedi ndesi koyo to kobengisa ko zoto ya papa Tshisekedi du président Nabiso et ye kotoyo pour to connaître la dignité na ba congolais nyonso na sens wana donc puis to organiser parti Nabiso et c'est le faut ça na sens wana les journalistes tomoni déjà candidat la bino kozalaka bino tibala. Non, nous sommes un parti démocratique. Ma candidature déjà il y en a déjà au moins 7 candidatures déjà évidemment tokotala en toute démocratie oyo akoki kozala na ba critères autotier oyo akoki kozala successeur vraiment véritable à Etienne Tshisekedi. Donc d'emblée moto azabo ino sûr dans toute course il y a toujours des favoris mais tokotala kaka démocratie en moment ekoloba. Merci beaucoup de journalistes. Et le président d'une autre structure qui est là, le président de la Convention démocratique.